ndenge ezalaki. Donc c'est oyo lakisi ke soki mbule bandi mai ekomata likolo kamba mo ekoti na ba veni. Turo penza na ndenge mai penza ezaleli en tout cas tokodinda su mabe. Koleka kutu na ndenge ya liboso. Oui. Voilà. Pour la bino bato akoto bolingaki asala vraiment nini. Bona biso tolingaki boye. Ndenge ya ndimaki asala la biso sunga biso, il fallait ki ba kita penza ata 3 mètres. Oh peneza nango pas même 1 mètre ekominante. Pour moi na mukia okota pe asakani na bi tozomona pe bana aso otindi tembo tinda mwana mabele yango ezomona salité ezongi ezaka combien d'années bis ngai na longwa na vanda depuis 96 na 96 to yebi ke to dinda na zwi vision ya mayo na 2000 bato bakokufa et puis ekokisa maka to kimaka bien baninga bayaka koluka biso bamoni biso te yango nde bapesaki yango nde bapesaka bato balopango mais to ekozonga awa en tout cas biloko ya mbalo ebebi mai ekoteli biso ata 4 cm na bandako tonga to zinda biloko ekei tozo regretter makasi. Solution nini obino moko nanu gouvernement na ntebino mo obozui pour la situation mayo. Situation biso tozwa pembe na mai ka nde tozali awa to lala kate soki butu tozaka kotala kaka mai e bandi ndenge nini po tokimisa bana tokimisa biloko mais tokoko okimisa biloko te chaque fois biloko ekendaka biso mai biloko nyonso ekendaka bana mususu pe batiolaka ba papa kokufa ba mama. Chati la star, groupe cinématographique La Liberté. Liberté! Bonjour, bonsoir, bon appétit. La Valentina c'est Chati la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Balobi chaîne anga, chaîne ayo, chaîne bango balinga nga pina lela bino ya des gars. Quand ta ba o balinga nga te, nga linga bino la continuera toujours kolinga bino makasi. Merci à notre caméraman qui est derrière la caméra, Joël Eyanga Balobi, un nouveau riche boss en devenir. Il est derrière la caméra. À ma grande soeur propre, Nancy Ngolamote Makijos Maya, maman la Amy et Winner. Je dis merci aussi à mon partenaire officiel Nda Maël l'Africain libre. Oh mon papouche. Merci à Yemoko mon oncle Balobi Bokula Kabongemba Poutine. Balobi merci pour le soutien à yo balobaki na kokota makambango na koti makambango na bandi makambango balobi la découverte des communes et des quartiers et des endroits à la République démocratique du Congo dans notre pays balobi to koti makambango ne balobaka le big boss je sais pas de vidéo balobi balandara mamba kitoko yango balandara donc ngapela landi na ngayo ngapela koti na masolango to ça na bandal to na commune na Bandalungwa précisément na pont makelele na simalanga mon cameraman betelanga pont makelele ba monango bien na simalanga to na pont makelele o ekenda ba kitambo ekenda ba ma campagne to komona kuna toke ba mbinza banini liboso cameraman na ngai kuna to zonga ba victoire to zongi ba yolo to zongi ba lemba toke ba ngiringiri voilà lelo to ye mingi bozo monanga na pont makelele parce que toye découverte ya maya makelele toye koyeba maya makelele oyo esala ba dégâts nini ba carrière ndenge nini batu ba découvrir ba zelo donc en tout cas lelo vraiment to robeta ka masolo ya maya makelele to kita na sena mon cameraman nanga mon réalisateur moi oyo azo sunga la bilili kitoko to kita vraiment na se to kebeta masolo makelele tokuta na batu babeta soma solo ya koto yo ndeni ba vivaka ndeni bazalaka eleraka ndeni pour explication surtout batu bayebi bandal bien ba comprendre parce que tozali toza na simalanga toza na pont makelele oyo batu nyonso surtout bayebi na se to komona bakaluka to komona ba banda tozo kita na mon cameraman nanga tozo bilili et puis to continuer après. Voilà, tu retambola na mon cameraman nanga, tu retambola, tu rekende sikani na FCB no to kita na makelele, tu kita vraiment na po makelele, tu écoute na batu mon cameraman nanga yango la tozo mona betelanga yango.
Pour makelele yango wana tozokende vers pour makelele esika nini torebeta masolo ya mai ya makelele nde babengaka yango tokoyeba so euta wapi ezonga wapi ekenda wapi. Mon cameraman Joël Yanga continuera toujours au Samsala Kitoko. Merci à le Big Boss Babi, je sais pas de vidéo yo pozawana toujours pour nous soutenir Chati la star Osama Kassi pour nous soutenir Chati. Merci, nous allons continuer na ba interview to kutana ba tuto me camper au sola. Qu'est-ce qui se passe na katama ya makelele? Bonjour maman. Bonjour mamie. On va bien? Ça allait bien. Masola ma ya makelele toza atoko ba kombo. Mama kombo na mama Jeanne. Masola ma ya makelele vraiment epesi biso pasi mingi. Combien d'années? Biso ngai na longwa na vanda depuis 96 to yebi ke to dinda. Na zwi vision ya mayo na 2000 batu ba kokufa et puis ekokisa maka. To kimaka bien ba ninga ba ka ko luka biso ba moni biso te. Yango nde ba pesaki. Yango nde ba pesaka batu ba lopango. Mais to eko zonga awa en tout cas biloko ya mbalo ebebi ma ekoteli biso. Ata 4 cm na banda kutonga to zinda biloko ekei to zo rekete makasi. Solution nini obino mona no gouvernement na ntebino mo obozui pour la situation mayo. Situation biso tozwa pembe na mai ka nde tozali awa to lala kate soki butu tozaka kotala kaka mai e bandi ndenge nini po tokimisa bana tokimisa biloko mais tokoko okimisa biloko te chaque fois biloko ekendaka biso mai biloko nyonso ekendaka bana mususu pe bacholaka ba papa kokufa ba mama kokufa balobaki ke bazokatisa mai e ba papa kokufa bana kokufa ba bakufaka na mai oyo na mai mais babi ba to saela bino awati. Ah mama, baaki ko saela biso lobi kutu nde nazalaki wana na bazelo batie lokuta mabete nazaki na la police pour na ko accuser mwana moko ya mobali ya bazali ko zo bazelo mais atazui te za passe to se bien na papa na biso Godin Poi ndenge ayaki asungi biso ba mama to na to sepeli to mona ye na zelaki balobaki azaki na poka sanga mais biso ba mama to zelaki to la kisa ndenge basali ba mayo en tout cas to ana kimia te soki to tali bien na ko matawana donc la sali kolo ya mai basali te zali wana balongola ki kaka sali te ba dindi pas même 1 mètre. Donc tozo banga soki mbule ye mawa tro mama to kokimela wapi papa kotika biso boyete na bana to koya kokufa mayo eza mai moko mabe papa na ngai na kima na kenda yolo na yenga na lobi na vanda to tika pa mapango kote to kokende wapi ba mama bakufa ba papa bakufa to ye na bai ko na bana eza la kaluka ya la bandali to zaka na kimia te pona mayo to komondre ba ndoki ondre to bomaki soki nani to sepeli yo papa na biso pe na papa na biso nzamba kote na motema sunga biso tinda lisusu eloko wana ya yo moko assister kotika batu wana pamba te o assister o tala ndenge basali musali salami ya wate papa na ngai. Merci beaucoup maman. 3 fois bien. Pour moi ba maman ndenge baza na douleur baza kolela parce que baza ko dinda biloko na bango ezali ko kende bazali ko nyokama bazali ko mona pasi parce que banda kuna bango eza koto ebeba to komata likolo to tala banda kwa batu ndenge ebeba mon cameraman to mata likolo to tala ndenge ni banda ku ebeba likolo ya ma ya makelele voilà. Chati la star, groupe cinématographique La Liberté. Liberté! Libre, 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 groupe La Liberté. Libre, libre, groupe La Liberté. Voilà, wana tokiti sous na se ya mai makelele esika ni toyeko kuta na bandeko o bavana koto babeta so pe lisolo ya mai makelele. Bonjour. Bonjour maman. Vous allez bien? Oui, naza bien. Nakoye ba kombo. Comment na ma balbi? Ma balbi. Vandi koto na bandal? Oui, na vandi koto na bandal na bavimba saka ta numéro 2. Ah, toza na mai makelele. Ça fait combien d'années au vandi koto? Ah, banda to soma le pont banda 83. Donc c'est au zap na mwana ya koto. Oui. Oui, événement mayo. Na événement mayo. Comment histoire muke ya mai makelele na temps yo de jour bandi kola. Bon, biso tant to bota maki awa, mai makelele banda komata, banda kodindisa batu mais ya siko penza yeye na 2020 soki 2019 oyo. Donc eza penza mai moko on dirait bikamsusu. Mai débordé tina avenue Ndolo. Etiki ne banda ko maman mukie mais débordé tina avenue Ndolo, batu adindi penza. Momona ki on a ba face ba publier ki ango eketi na ba Paris ba nyonso ba monaki
mais sikoyo tosengaki na bakondi baya kokire tomoni mokondi Godin Mpoya ye ayeko atindi machine eye mais basalela bango musala mais musala penza comme tel te zelo eza likolo soki akoki kozwa atala penza ye moko na mai akomona donc eloko pene salami te afongoli na ene nzela eye munene mais vraiment na kati ya mai mozindo ya mai eza te donc mwana soki akoti na ye akodinda na ye te akosaka ne mpe abima na ye à l'aise zelo pene eza likolo pour la bino bato akoto bolingaki asala vraiment nini mpona biso tolingaki boye ndenge ye andimaki asalela biso asunga biso ifalaki bakita penza ata 3 mètres oyo pene eza nango pas même 1 mètre ekomi nanu te po mwana moke akokota mpe asakani na bino tozomona mpe bana aso otindi tembo tinda mwana mabele yango ezomona salite ezongi eza kaka ndenge ezalaki donc c'est oyo elakisi ke soki mbula ebandi mai ekomata likolo kaka mbala mo ekoti nango na baveni turo penza na ndenge mai penza ezaleli en tout cas tokodinda su mabe koleka kutu na ndenge ya liboso oui voilà merci beaucoup tozwa ndeko mosusu aza na nsima na lisungi ya mon cameraman voilà nous sommes là avec un tonton qui veut parler avec nous bonjour papa bonjour maman ça va bien très bien comme bonheur papa Alain papa Alain ovandi koto na bandal nga ne grandi awa banda 87 ti sikoyo nazali précisément na avenue avenue Swalaka voilà toza siko na se avenue Swala mais na se ya mai toyaki un peu Chati la Star TV toyaki un peu kobeta masolo ya mai ya makelele lokwa yo ovandi depuis 80 quelque bovanda nango ndenge ezalaka kaka boye à l'époque to baby tour ebebi mpe bato basombisombi bamapango na se espace esu ya mai ma ekule eza penya te papa nde tozalaka liboso bandako ezalaka te oyo tubu ndesi oyo tu babendibendi baespace babendibendi baespace bayibiyibi baespace bakondisi mai ma penya epanza na bien penya eza te ekomosala bino badifficulté bainondation makasi ekomi kutu bamai ezovanda na babalabala mai liboso ezalaki kokota na bandako te kotika baveni après quelques minutes ebimi nango ekei batambola à l'aise ya lelo ekomi nde likambo se mbula ebeti fe vanda ine affaire ata ba 2 jours 3 jours ba 2 jours 3 jours ti te vanda bandako te vanda babalabala mpe bandako motu to azwa précaution amatisa mwa niveau ya brique que awa tracteur yaki pour nos sanisa Godin Mpoya tindeki tracteur moko yaki awa tracteur yango yebi makambo kisasa nde koma batu tu baza bampango na bango eza se komi akolesa mbongo babwakeli ezelu mupa babwakeli mongomba mupanzi komi akolesa papa mama basoda bazali awa oyo besa pimbu pamba ekoma koto pe bakomaki bakomi elekaki mote tracement ekimaki ti boye mote nde balie koto mopanzi boye mais bokosenga nini kasi na gouvernement mpona propos ya makambo mpo bambula ezosonga kala nini te me nde basali bongo basalaka entretien nde tokosenga soki mbula ebeti baye esila baye na tracteur avide sous zelu mais bino mpe tomoni ke bozobwaka bafulu bino bato ya koto bozobwaka bafulu basali te apparemment comme si nzela mpe ezokangama mpo bino bozobwaka basali te bato aseni bakoma kosala ife kobwaka mwa fulu mpe lupango nyonso ya mwa likolo etika mai na mwa se yango baoyo ase makasi nde bakoma koprefere bafulu asepeli bakokima koloba menga alobi ata bato ebele bazokima koloba ndeko na biso ameki mpe koloba ameki koloba mwa moke masolo ya mai makelele alobi ezalaka nango boye te bato bameki mpe kosomba bandako balon bakangi en fait bakangi mai moyen mai ekule bien eza te komi kozonga na bandako ekomi kozonga na baveni ezosala vraiment bascandale to continue jouer leyanga juste kobetaka masolo ya mai makelele epuis to continue après. Voilà tout ça ndeko mobali awa zo sa musala na en plein boulot to écoute ko déranger to meka un peu ko solene mkende ko bonjour. Vous allez bien? Kimi ezali to ko tourner mon kiewe ka mkerawe. Tourner ka mkiewe. Voilà to kutio en plein boulot to za côté ni précisément. To ana po makelele. C'est à po makelele. C'est à po makelele. Comment zo sala o musala babenga ngolo. Oh za musala ya carrière. Eza lowa to treze zelo
otreze ako ekomi nde mwa difficulté mwa pasi yango mo ekomi na niveau pe mbula ebetaka tozalaka na niveau tako nde mwa mbula non te bandi yango moni ekomi mwa pasi pena. Mais si tu retournes à moi, au bandit Moussala, ça fait combien de temps? Oh, déjà, ça fait déjà 3 ans déjà, on a tapé. 3 ans déjà. Tende nga na sala boye to sali to memi eke kuna kilianda sepeli nango. Yenda ye asombi ake tongela. Non mona ezina ba salité na ba fulu ba traiter nini o binomo pe ba travailler a bozora ba traiter ni pour bosala ngo elongo na ba sachet bo pe pesi musala makasi pesi musala makasi po tara lelo ba fulu comme belé ba fulu comme belé ngo monso ezelo ya kana ba biloko so mo pe to teka na biloko ezate e bimisa zelo moi salité ngo to sala ga moi chete o longola moi ba chasser po bima propre qu'il y a au monde ngo asepela nango on fait les sans difficulté te tozwango fele mais yaka mwa pasi tango nde toza moment oyo elanga mais na mbula yaka nango to amfraki yaka amfraki vo mais moment oyo nde za nde mwa pasi pene mwa difficulté basoda na mona quand eza awa ba déranger bino tene bozozwa bazelo bozoteka te basoda ngambu na boya ngwana mais nde tozwa pe na ngambu na bango batela biso mwa mibeko mo boye tozo memi au travail après pourquoi olongoli mwa muke na bango senini pe opesi bango eza lokaka droite au futakati lo sali na pourquoi vokendo longoli toi na bango opesi ba difficulté ni esko bokutana nango na msala tokutana nango nde eza boye yebaka mbula ye mso ekoya po mbula ye monda bomisaka ye mo pe abebisaka moi pasi nde ezalaka ya mo boswe mbula ye bokotia boye mona bu echoli eke nango isusu elekani botie esu bomwa mai mbula ekobeta boye bu omwaka na sele nanga mosala ya punda ya pamba mwa bapasi nde tomonaka yango mais apart ça wana tovivra na biso normal. Merci beaucoup. Merci. Comme beaucoup de pesité. Comme Matondo. Matondo, voilà. Merci beaucoup Matondo. A sepeli koloba na micro na biso bato bozo luka botonga boya na serpent makelele beaucoup na vie na biso Matondo oyo ya bino zelo ya kitoko o botonga bani na bino bazelo na bino kitoko makasi wana promotion to saleli po andimi koloba na micro ya Château la Star TV oyo la chaîne bato nyoso boza na poto ba bibo kula ka bongemba tango roya na kinyo tonga luka Matondo luka nga moko na yo tu pas vie na biso Matondo esika nini okuta na bazelo ya kitoko to continuer na se ya maya makelele to luka to beta suma solo tozomona ba construction pe ezali bato pe ba meke un peu kotonga bandaku tozo bate atongi ndaku awa akovivre ndenge nini est-ce que mai ba saki pe yango pembeni tozo bate mai mon cameraman nanga mai eko déborder te insécurité zala ana butute on ne sait pas to meka pe ko luka to kutana bato mususu to sole puis to continuer après. Les amis de l'internet, voilà to koti to l'aksebino esika ni bandako ya ba mama na biso e dinda ezalaka boete ngape ko naza mwana koto na ndo ya ba congé pas tante nanga veut dire qu'il na yebi lopango na singa lo motema kizuma na mele yo na sina poto omona lopango yebi yango pa ba vie lokota tala ndenge koma likolo ya maya makelele mo cameraman osunganga to kota nous allons entrer pour voir comment est-ce que maya makelele et sala bandako bino mo bozomona na bilili na bisuli ya mo cameraman nanga tala ndenge banda o eza bandaku ezalaki vraiment bandaku mais tala ndenge koma moye bato bavanda eza te nde tozoloba boye biloko na kati ebinda tokosunga mo cameraman totambola to baluka mwa boye nous allons entrer awa nyonso c'était bel et bien de maison où il y avait des gens mais tozomona ekomi chantier donc moye kutu eza te bato bazalaka lisusu te bato bakenda tala na kati bato bazara lisusu te bato bakima zolanga mai na se oh mai toza na elanga mais o ezaka mai voilà moni limite ya mai bazolakisa nga balobi limite ya mai ekomaka awa ndako balobi ezalaka ya bametre avocat bakima batika ndako esika nini mai ekomaka na niveau oyo donc mai déjà zo les gangai les kinga na mulai donc veut dire que eza mawa trop mon cameraman
tala binomo bozomona ndaku ndenge nini ebukana babi paraître bato banga bakufa na kati tala ndaku ne ekoma mire kweya bato bazaka lisusu te donc esani makasi donc mai makelele ezosala vraiment badégâts bana poto bana partout boyebi mai makelele ba ope bakola koto bayebi ba o bozana poto bozana mbongo ezana eloko osala te bokoyela mpe na kin oyo kosala no mai makelele ya kote na bino ebele bozana poto boa bana koto yo hein ebele bozokanga botala nga na babilili ebele boa bana koto bokola koto boya na quartier na bino lopango na bino famille za koto yaka obongisa yaka okire yaka osala mai makelele oyo parce que bandeko na bino batikala bazali bana baza awa bazokola mais ça va pas comment le bateau va dans conditions oh ça va pas mon cameraman nous allons continuer moi qui tout tambola les sous car on a sungi à découverte mai makelele to yeba nini salara na ba vie ba tout mai makelele zalara neni les commander voilà, nous allons continuer, toujours continuer kaka. Kotambola na mapango oyo eza pembeni ya mai ya makelele, botala bino mo ba dégâts nini oyo mai ya makelele sala miro bozomona eza esika bazotonga, ozomona oyo eza ba toilette, mon cameraman zwango, oyo eza ba toilette ya bato ya lopango oyo. Do bazala su na toilette te bazala su na douche te. Po edinda. Do bazala nango lisusu te, tozomona sima ya ndako ya bato, esika nini bato badinda. Mais baso banda sous ba construction sikane langa mais zo simbaka comme tel parce que ba mai ezo zala est-ce que ba rodinda li sousouté to kokota to tourner boy mon cameraman eza na sima lo pango ya batu to zoma o ndako o za ba fenêtre hein bo kazate eza ba porte eza ba fenêtre do ba ndako ekoma dia na se no mo zo mona kuna ba sac esikani ni ba sac ba tandi yango to zo ebate ndenge ni to kosala mon cameraman nanga azolo bananga que fenêtre écoute tout à la mire donc voilà tala ba mai ezaka ka tout continuer na mon cameraman nanga tout là ndenge ni ba dégâts et sala na banda ko yo moko zozwa tala toza na lopango esika nini pe to mona na lopango douche ezate toilette ezate ba récupérer moi mokie douche mais toilette eza déjà perdu pour ba bungisa ngo déjà donc bato bazangi na place ya osala toilette likola mai makelele esika nini ezobebisa bino mo bozomona mai makelele ba dégâts nini esalaka siko to na bandako nous sommes dans des maisons ndako na to la sebi na sima liboso nango yango bino mo bota liboso nango esika nini oyo mai makelele ezobebisa ezosala makambo nango oyo ezali fenêtre ya ndako oyo eza porte ya ndako badinda place bakenda eyebani te toyebi te nini ekomela bango biloko ndako mo cameraman kota tina yaka na caméra tina kati ya totala mai ya makelele ba dégâts nini oyo esalaka bato bakoma libanda tala na matite bota porte ya ndako donc porte ya ndako esika niti bato badinda bazoluka mpe ko récupérer moi ba mai oyo tozomona na se eza ba mai ndenge ezobima na se ba mai ezobima na se donc bato bazala badinda pe porte ya ndako bakima bazanga place ya kolala place bakenda yebani te ndako bozomona bino moko tina ba mire ndenge nini ba photo kutu ezati lelo na mire donc voilà ndako bato babandaki kovanda ata bino moko mai ya modèle bomoni si na mai place nini ya suki mon cameraman bendela biso yango donc mai ekomi tina toiture donc eleki nanga na mulai nga kuna nazala mukuse boye bana poto bana partout donc mai donc senga zela kata ndako nemenga na dinda nanga donc tellement que nanga na dinda po mai eleki nga déjà mulai donc mai eleki nga na mulai toiture ezomona na mon cameraman tala ndenge nini mai ya makelele découverte to ba lelo to redécouvrir to ça la découverte ya mai ya makelele to robeta kaka masolo ya mai ya makelele boye ba ndenge nini mai ya makelele oyo ekoma kosala bato oyo bavanda kotoyo boye ba ndenge nini mai ya makelele esala ba dégâts bato bakufa pona mai ya makelele ba parents ebele bakima bana ebele batiola likolo ya mai ya makelele oyo toyebi te mama pako ekenda etikala bandambu donc voilà toujours continuer to rejoindre un maman aussi une maman plutôt komeka mpe kobeta masolo toujours ya mai ya makelele. Voilà tolobaki tokolobisa une certaine maman o bazali awa o bakola awa babita biso masolo po tomoni pe ba travaux zo salama e bandela mi ko salama to ebite bazo bandela ngo bazo banga lisusu te po o ezalelanga tozoyeba te soki na mbula makambo esalamaki oyo ko salama lisusu toza awa na maman na biso tomeka mpe kosola na bonjour maman. Bonjour. Toyeba kombo na mama Mati. Mama Mati si pour na dérangement to beta masolo ya mai ya makelele doko ape yo lopango eza pembeni ya mai ya makelele toyaki awa to beta masolo na yo obeta biso lisolo mai ya makelele ovandi combien de temps awa
nga na umeli nafandi depuis 1985. alingi nabota maso mpe nabotami nayebi te voilà ovandi depuis 85 ezalaka kaka boye to échange ezalaki boye te échange échange ya malamu to ya mabe na mabe ezalaki boye te bandako na biso omoni ezali kitoko nde ozomona nde totelemi boye à peu près bapotopoto eza awa 1 mètre demi donc yo moko omoni nde bandako edindi tokomi na niveau bafenetre biso ofandi ya depuis 85 makambo ezalaki te makambo ebandi kaka esalaki na 90 mais na 90 awa ekomaki te ekomaki kaka na lupango ya suka kuna mpo na 90 bato kolakisa bino wana kama na 90 nde bato bakufaki ebele awa ekomaki te mais depuis 2016 nde ebandi kosala soki kaka mbula ebeti mai etondi ebandi komata na baveni donc bandako bato mpe batongi bandako pembeni ya mai nzela mai eleka eza lisusu te mai mpe oyo bakiraka yango te nakokoloba depuis 85 biso tofandi awa nao namoni te baye kokire yango donc ekomeka mbula soki ebeti ata moke le ekosangana bamai nyonso ele ekokita boye ebandi okota ya biso na baveni ebandi okota ya biso na baveni ezalaki ekokota le mosusu ekoti mwa moke na ndako le mosusu mwa boye bosalisa longo esili ekomi komata na novembre oyo année passé awa le 26 novembre nde mbula wana ebandaki ebetaki mpenza makasi mai etondaki ezalaki mwa bien mai etondi mai mpe ekei na ntongo nango mbula ebeti lisusu mbula ebeti lisusu mai etondi ngai na chambre nde tomona bamai ekoma okota totia bamesa ya baniveau ya boye mais na janvier le 14 janvier mbula ebetaka edeborde mai ntina bakosra donc biloko nyonso ebebaki bilamba nyonso eza na valise ekotaki mai badiplome bana nga moko nadindaki nazolinga obima neti na nsima kuna nadindi tsubu bapareil ekenda bambongo ekenda nga naza oke elufu nazalaki na biloko na nga awa ebeba biloko ekundama na mai donc nde toza bokutu neti parmi bandako oyo tolakisa ye awa ndako na yo ezalaki kote moka mama ndako tozwaki wana benser nango yango wana ndako na ngai yango wana biloko ebeba en tout cas biloko ebeba bilamba bolingo sukola potopoto ezolongwa te tobwaka biloko oyo ekundama en tout cas tozangai même esika kolala tukoma ekoke kolala pa baninga neti nga naza mama veve naza na mbongo pe te ya okende kofutela nazali kaka kolala pa baninga na bana misuku baolala likolo ya batole ya ndako oyo baolala likolo ya batole ngai na oyo mwasi tokela pa baninga na ntongo toye awa nyonso ezalaki potopoto okoniata ndenge nini eyaki potopoto elanga te po tosopi bazelo donc potopoto wana soki osopi mwa couche ya zelo osopi couche esali 2 jours 3 jours ekangami donc soki tobi totimola awa ata 1 mètre omona potopoto na se donc tosopi kaka bazelo nde bomoni boye emonani ata mwa biawa nyonso ezali potopoto mwa ekutu tokota ata na ndako bomoni ya moke oyo toza kokotela yango na ndenge ya nsima me po bokota bokoni ata potopoto donc ezalaki pasi sikoyo solution nini mpo namoni mpe kuna na se bafulu ekoti mpe na kati ya mai yango ondiri apparemment bino moko mpe bato boza koto bozobwaka bafulu yango wana mai ya makele ezokangama ntango akala fulu wana mpe kutula mosusu ekangama mai ntango akala tobwaka fulu tobwaka soki mai ye ememi bafulu wana bafulu omoni boye turo mpe nde todindi mai ebimi ntina basakata mai ekoma kuna te bloc nyonso babalo nyonso basakata bato nyonso badindi biloko ebebaki na ndenge ya moke te nde tokomaki koyokana tokomi kokende pa gode poi kokende koyebisa ye oyo baluka sans gêne mai oyo bakokira yango na bapao ezalaki moyen te toyei komona kaka semaine passée awa tracteur eye kokita na mai aza député aza pasteur aza député bato bozolanda nde tomonaki tracteur ekitaki na mai ebandi mais tracteur yango esali mpenza mosala malamu te na banza bowuti kuna bomoni ekiti mpenza te ye moko alobai bakokita ntina 2 mètres mais ata 1 mètre ekomi te mwa kote oyo kutu neti bana bazalaki kosala makelele ezonga asala boye mais kote kuna ya pont asali eloko moko te soki akire mpenza akiti nde babaki 2 mètres ntina pont tokozala su na problème oyo te soki mai eye ekoleka mbala moko mais ndenge asali boye en tout cas toyebi te soki ekozala ndenge nini tozotalelaka bambula yango
pe bato bozobongisa susu boye namoni batravo ezosalama bozobanga te mama na okende wapi naza esika okende te nakoka kofutela te naza mama veve mwa mokie bato basungaki ngai bapesaki nga mbongo oyo yango nalobaki nabongisa liboso toza kosala fondation kaka na se otie ligne moko mais sikoyo totie deux lignes fondation esala ata 5 lignes nde eza wana na ndenge nasuki awa ekoki pete ifo totala limite ya mai ndenge tozalaki donc ifo tobakisa 3 rangées ya brique awa tokanga mpe bacolonne mais nasuki wana azozeyaka bato bakosunga ngai oyo baza mite ya malamu basungi nga mpo nasisa mosala oyo mese balobi oloba na bana oyo baza na poto bavanda mpe koto oyo ebele mpe baza na poto baza mikili ya poto bakoma kuna bakoma kosala bakoma na bambongo so ngo pesa bango message moko mpona lisungi ya bamama veve ndenge olobi boza koto oyo baya kotala mpe ka na bango ya bampango ya bafamille na bango batika koto message moko mpona bango bana biso oyo baza kuna na poto bango bazomona nde tozodinda eza pasi toza bisika okende te kofutela ezali pasi soki bakoki kosunga bamama veve ata bao bazangi ke ata na parcelle moko ata quelque sac ya sima ata mwa mokie boye ekoki kosunga ke na ndenge ya kobongisa bakoki kosunga bino moko mpe bokosenga nini yango na gouvernement parce que bolobi Godé Poyi aza pasteur mais gouvernement yango moko eseya déjà koto oyo en tout cas tomoni te tomoni nanu te sikoyo likambo ekomi tozosenga sikoyo gouvernement Godé Poyi asali mwa pa na ye gouvernement atala isu likambo na banza bofilme ya komona tracteur wana eyaki esali eloko moko te surtout kuna na pont esali eloko moko te bazelo ezali kaka quelque part wana esika mpe ya mai ekangama bato batongatonga bandako mai etikala mwa mokie soki mai eyi ebele ekomi kozonga kopanzana ekomi kokota na baveni il faut bango moko mpe gouvernement batelema soki tracteur ekoti na mai bango moko bazala bango baza pembeni ya mai babuki liboso balobaki bakobuka quelques mètres na ngambu ya kaluka quelques mètres na ngambu ya bandal mais basaleli yango te apparemment on dirait tant bino bozalaka awa bandako ezalaka boye te biso le tozalaki bandako ezalaki te bandako mingi terrain monene ezalaki awa mais esika wana terrain ekoma toloba ta village mobimba ekoma wana terrain ezalaki mai soki eya te tondi epanzai nango na terrain omona ekauki nango nga nafandi depuis 1985 nalobi tobandi makambo ya mai oyo na 2016 po bato batongi espace lisusu eza te mais kala espace ezalaki okokokita se ya mai okei tout droit ti obimi na pont okei tout droit ti obimi na hôpital kuna mais sikoyo ezalaka te hôpital ya Kitambo ezalaka lisusu te kala ezalaki bongo bokokende bo tout droit obimi na pont ok tout droit sikoyo ezalaka lisusu te po bandako bato basoma bandako ata mwa esika mokie kaka batongi bikoke ata mwa esika mokie bo bamai wana yango ezokanga banzela ya mai. Merci beaucoup. Merci maman. Merci beaucoup. C'était là Maman Marie Oyo a vendu awa depuis 89 avec ma solo ya. Maya makele neni e baby si lo pangu neni ni baby sabiloko neni na komi na balabala azala suka ya kolala te bato bozali bana mboka bana bandala solo balobi atona kata bandal tozana kata bandal na se maya makelele bana bandala solo o bozana libanda mboka bozoyo kanga lokola ba nosinga lula yo poza mwana bandal nosinga la motema kijos maya balobi yo poza mwana bandal mwana bandala solo yo poza mwana bandal mboka na yango oyo donc mabele na yo yango oyo yo pe mtozo yo kanga wa mwana bandal oh mama bino mona ka bandal bakota likolo kuna bakota kitoko non peza ka bandal donc yo za mwana bandal olinga ka komi na yo yaka kotala ba mama oyo baso kodina mbula yango elinge zonga mo cameraman tala koto na simalanga mbula yango elinge zonga bat bakozala ndenge nini parce que toza déjà na elanga tozomona ba mai ezokauka te bon ce koton ba mbula kozonga est-ce que o batongi esili est-ce que mai komata lisusu te parce que na cameraman na biso na cadre de découverte de communes et de quartiers et des endroits tokoya lisusu na tanga mbula Joël Yanga tokoya lisusu andimi merci beaucoup Joël Yanga un nouveau boss en devenir mon réalisateur personnel balobi tanga mbula penza ko tokoya bien ba botine po tokota la kata mai to la sabino tangu ya elanga na différence na tangu mbula totala soki ekozala na différence po mama balobi bazo bongisa kaka me ba yebi street te donc ba yebi street te neni kosuka c'est par là que nous chitons
à notre découverte d'aujourd'hui des communes et des quartiers. Awa tozala ki na découverte spéciale kaka ya Maya Makelele. Total ndenge nini Maya Makelele et banda ko sala ba dégâts et sala ba dégâts ndenge et débordé ba mama lobby et débordé zalaka nango boyete. Voilà, nous allons continuer après to ba comme ba demande na bino pe et ça so bien ba lobby ba numéro za wana. Bobenga biso. Boy ça so ba demande na bino bolingi nini? Bolingi to kende côté nini? To laksa bino côté nini? Numéro de téléphone yango na ba to pe ba lingi to mona quartier na yo. Hein, yo pe mutoli to découvrir quartier na yo to découvrir parcelle na bino. Chati la star yo sur terrain. To rokende ti place au kola. Hein? To kende ti place au botama. To kende pena to tali yango to découvrir to moni pe ba parents na yo to betima sona bango nenga ezalaka. Et ba lobi ba pe ba soutenir émission à découverte. Numéro de téléphone yangoana c'est mon WhatsApp. Bobenga. Bopé ça ba suggestion na bino, ba critique na bino et ça la biso ba vrai bien. Déjà je dis merci. Anda Amaël l'Africain libre lui c'est mon papouche. Anda Amaël babi to kende quartier na yo. Ah, veut dire que to comme na mabele na yo, to kezo bilili, total apé quartier na yo ndenge nini ezalaka na cadre de découverte, to kende pe na quartier ya mon big boss or noir trésor ngangu. To kende pe total quartier na yo to betama solo, ya quartier na cadre de découverte, to kende pe na quartier ya Yemoko. Ah, Poutine. Ah, mon oncle personnel, beaucoup la kabongema depuis Birmingham. Donc, il n'est pas na commune na yo, na quartier na yo, na moi sinon maman Lili, maman Sylvie, donc mais qu'on a tout le monde à tout découvrir. Réalité, ma quartier na bino nani comment. Merci beaucoup, merci à tout le monde qui m'aime, merci à tous mes partenaires, tous mes abonnés. Bon continuer qu'on s'abonner, bon continuer qu'on s'abonne, j'aime, bah commentaire. Et qu'on encourage biso musala et qui ne kali boso bo soutenir biso balobi découverte oyo et ça la ko tambola mino monde tozo tambola et osenga ba moto ba transport ba to bani ko soutenir Chati la star ba numéro yango wana mon numéro est là bo benganga bo soutenir Chati zo moi oyo pour na transport na yo na cameraman na équipe mobimba et ça so bien moi maito mena na nzela et ça la biso toujours bien JP Diamantino ah mabanga ya talo babi Chati la star yeyo à côté pe masolango balobi ko soutenir kaka ça ma bien je sais pas de vidéo mon boss balobi moi na ndako moi na ndako jamais na longwa balobi balanda kaka makamba kitoko yango ngape na koti nanga mais ngape na za mingi découverte des endroits biso tondo kene na ba endroit na ba fin fond place bolinga bo mona to koma na ba érosion to koma ba place ni ba piscine o bolinga to ya to kene ah to kene ba victoire to kene ba matadi mon cameraman nanga bi to kene ba kimpese biso to kila sa ba fin fond yango pesa non ka Kinshasa yango pe non ka Congo quoi. Moi je vous aime tant, vous continuez à s'abonner. Congo référence TV pesa maramozo maramozo Chati la star TV, je vous aime tant.